Ezandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke. Viens nanga mon père mokonzi Koffi Olomide les jeunes pato. Ornella Yowa Kabongo. JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga. JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde. JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye. JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga oyo ezosunga mokili. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto. Mbote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance pe fidélité oyo bopesaka soda na bino ya mikili. Bandeko avana loba oyo na nango lelo naye koloba likambo na ba comportement suite ya oyo ekomelaki asha movoto. Alors bandeko na ngai ba makambo oyo ekomi tellement fréquent na kati ya communauté, mais na communauté tozo bouger te, tozo loba te, eloko moko te, et pourtant tozali mboko etondi na ba pasteur, etondi na basali na Nzambe, etondi na bandimi, ba fidèle, ba croyant. Mais ba makambo ezoleka, ba viol, ba papa kolala na bana bango, bana ya basi na bango, ba mabe ezoleka na kati ya communauté. Nyonso wana yango lelo soda ya poto na ye to meka kolobela yango. Avant na kota na sujet oyo, parce que ezali sujet oyo efongoli ngai misu suite ya ba conseil on a zui pa ya batebele et ben batebele ba beninga balobi soda ya poto yo na ba analyse waka makasi o comprenaka ba situation ndenge nini elekelaka, puisque ba biloko musu esengaka kaka l'intelligence te, esengaka pe sagesse. Alors ba chanson yo biso tozana yango ba soda ya poto sagesse ezali, intelligence yesusu ko bakisa na maturité et puis éducation. Bandeko na ngai avana kene musika nako pesa nanu mbote na ngai na bandeko nyonso tu balandi oyo balingaka soda ya poto, nako senga na liboso na bino ba oyo ezali mbala ya liboso ya komona soda ya poto ya kolanda ngai to s'abonner massivement et gratuitement na chaîne na bino oyo eza ya biso nyonso na kombo ya JDK Mopao TV. Pour s'abonner za kanango ofele bandeko na ngai to bosanaka te kotia ba j'aime, to bosanaka te ko sa ba commentaire et surtout ko partager émission. Bandeko nako banda ko pesa na mbote na ba sponsor officiel ya JDK Mopao mokonzi soda ya poto, salon Micha coiffure et beauté 27 000 Évreux la Madeleine, place Kennedy. Nina exotique boutique na Arpajon na département ya Essonne na 91 région parisienne bambote na esiko zali. Monsieur le maire, le bourgmestre ya Bandal, l'honorable Afo Ndofula Mampuya. Nakobagisa mbote na ngai na kulutu na ngai oyo atika ngai te na ba conseil mikolo penza donc azo sunga soda ya poto Gentini et Fonja na mboka Suède
peselangai mama bambote ebisa ye on est ensemble. Nakobakisa mbote na ngai na Anita Molembek ya Banita oyo atikaka soda ya potote na encouragement, conseil, en tout cas merci, bisous ebele. Nakobakisa lisusu mbote na ngai na Aiko Maneno motema ya mama Hortense na Deka Danemark oyo bazali ko soutenir vraiment soda financièrement, moralement na conseil, en tout cas merci. Mama Gisèle na Poitiers mbote ebele. Nakobakisa na Samouraï Manzao, l'italien, le sapeur, le plus sapeur de sapeurs. Oyo elamba, ezarande elamba nde elingakande nzoto. Bambote siko zali, sans oublier Jerry Lubaki na mama Louise na kati ya Bruxelles. Bandeko na ye na ebisabino oyo le Canada ya communauté, c'est trop et c'est trop de trop. Alors communauté oyo ils ont un problème, sincèrement et spirituellement ils ont un problème, moralement ils ont un changement de mentalité, anti-valeur et l'équipe mingi na kati ya communauté. Alors ngana yo sala kaka analyse, moi synthèse ya makambo oyo ndenge zo lekela pona koluka to dénicher to yeba, mais comment batu baza ko se comporter le quoi ba niama, comment lelo batu ba komi na niveau moko boye tango nazolo ba niveau moko boye, c'est-à-dire na ko pesa exemple ko la acha movoto na âge na ye parce que c'est un papy lelo acha movoto ko za na 80 ans parce que na yoka ki moi na ye dibosa ko za na plus de 40 ans. Donc azali papi oyo lelo oyo asali oyo yo ifala sala oyo tomona ki toyoka ki biso surtout ndenge akendaka Luanda, makendaka Luanda pona mwasi na ye te, mais akendelaka nde mwana ya mwasi na ye na kombo ya Élysée oyo aza na 17 ans. Bandeko na ngeza très grave likambo oyo, mais eza aussi spirituel puisque na Belgique ba mama ebele oyo bakotisa ba papa na bandako na bango ba gigolo ba yako bebisa bana misusu pe ba boti na bana oyo ya bango moko ba boti na mama, et puis bana oyo mama mimana libala na ye aya na bango na ndaku papa ye alalaka bango, et balobi ke non nyonso wana ezali kaka problème spirituel toti ke ngona maboko ya basali na Nzambe. Mais avant de kenon na basali na Nzambe na ngana lo bana eloko moko bandeko na ngai na communauté congolaise toza na problème. Donc il y a un problème, il y a la publication. Communauté oyo et publia kabande kona bango, beaucoup la communauté congolaise est zati. Bande kona, je vous dis vrai et je vous dis la vérité. Nabandi ndenge na zolo baboye mingi baza conscient que cela pour zolo ba vrai. Communauté oyo et publia ka mitakala banzoto ya bande kona bango ya basi to ya mibali. La communauté congolaise est zatée na mokili oyo. Et communauté où ils ont ba pasteur ou les ba professeur na mokili, la communauté congolaise, la République démocratique du Congo est zatée. Communauté où ils ont ba église ko sambela tous les jours. Croyance. La communauté congolaise, la République démocratique du Congo est zatée. Mais communauté ils ont na mabe makasi, jalousie, poison, koyinana, ko publier baninga, ezaka communauté congolaise. Bandeko nanga na likambo ya publication ya banzoto ya baninga mitakala. Na banzi zo sala bino bien, sala bino bien, tango ba publiera bato mitakala, oyo ka benda donc matière ekoti. Ba publier Nana Boduka. Ba publier nazana mutakala na ye naza boy bande konanga esala kabino ndenge nini bozala na mitakala ya batu, esala kabino ndenge nini bozala na mitakala ya batu. Comment beaucoup ko publier boyemi ke na bamboka développer ba pays développer ba pays ozana ba loi ozana justice ba biloko wana surtout ezali puni par la loi. Ko publier mutu sans consentement na ye même kaka photo ataza mutakala te kaka photo na ye kaka
okoza la condamner ceux qui apporté aux plaintes. Mais comment biso tous autres qui ko publier ka batu et puis tous monde absolument normal le monde appelle mutumo batinde lié vidéo boy a ke passer les mission abimisi ba mitakala ya batu ti na ti. Alors oyo azo zela mutakala ya soda ya poto po bolingara mitakala. Oyo azo zela peut-être un jour neka bolobaka ke ye penza ye azola ka boye to zela mutakala na ye te ko zela mutakala na ngate ndoko na ngai senganga na kopesa yo. Senganga na kopesa yo mutakala parce que on le zela ka mutakala na peut-être ko bima dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans na ebité tam susu bako sala nga ba montage mo boye et puis le ko la toza peuple moko bête, ignorant, inconscient, bah il est très tondi na kati. Bon mon kaka oh soldat poto bapité nanu ba publier ngate soki yo lingi ba publier ngazo zela mutaka na ngai senga ngai na kopesa mutaka na nga. Komi tu misama na oto zela zela kango na ba réseaux sociaux te senga nga na kopesa mutaka na nga. Bande ko na ngai eza pasi na mawa komona communauté ya boye oyo pena donc batu basambela ka mingi batu basambela ka lokola communauté congolaise ba eza te na mukili oyo mais comment jalousie kozala motema be kozala. Alors lelo oyo soki to ko vivre de makambo oyo bande ko na ngai ezali dû na ba comportement na biso moko na ba maman ngai na telemela bino parce que bozali ba mitu ya train na bandako. Bozali ba la patrona. Ba mama bino nde bobotaka biso, bomemaka biso 9 mois na libumu. Tant bokendaka kobimisa biso, ezalaka la vie ou la mort. Ba mama ebele batika mokili oyo kaka pona okende kobota. Ya boyete. Est-ce que nakosi? Ba mama ebele batika mokili oyo kaka pona okende kobota, ake kobota ninga kende kobota yo nanga na ye atiki mokili akufi. Donc ba mama bozali bato yo foto pesa kabino respect et bino bomi pesa ka valeur. Bolinga to respecta kabino mais ba makambo sala ba mama na kati ya communauté eza pasi na mawa. Mama yo ko zwa mutakala ndeko no mwasi te o publier ko sala ka ngba publicité ndenge bo salaka. Ezate ndeko no mwasi nzoto ya mwasi eza sacré. Valeur ya mwasi sa soute respect ya mwasi ezate. Ba mama bo koti na ba TikTok. Ba mama bo za ko binaka. Ba mama boza ko tika banzoto nyonso libanda mama na ngai bakobala yo ndenge nini. Yango lelo oyo to komona lelo ba femme congolaise ebele baza ba célibataire balingi mibali na banda kote tout simplement parce que balingi liberté yango eza nini ba TikTok ko binaka ko salaka ba bêtise ko lakisaka banzoto ba eza lokula ya koloka. Ba mama boza kotika bana na bino lelo bana bazo copier oyo bino ba mama bosalaka. C'est-à-dire que maman yo bina lelo to mona bana belé ba jeune fille ya lelo pratiquer ba 13 ans, 14 ans, 15 ans style au matalikolo. Ba komi ko bina ba TikTok. Ba komi ko sala ba biloko oyo bino mama bosalaka. Ba mama bozo tika bana na ba feti, bana na bino ya ba feti, bazo na ba feti presque dénudé. Presque mutakala mwana mukia koyana ba feti tala mabele nyonso libanda mipende nyonso libanda omona pe mama moko boye ya bolole azokomisa mwana yo moni mwana ngasa kitoko na kobalisa ye cher na kobalisa ye très cher ozoya koteka mwana ozoya ko livrer mwana na yo tuzo bosa na ke mabeza makasi na mokili oyo mabe koti makasi na mokili oyo ba mama boli ko protéger bana te boli ko assister bana te. Parce que tant na bino nyonso eza na kati ya ba TikTok ya ko binaka kulakisaka bitakala kulakisaka banzoto na bino ba mama mais sima ya mwasi eza nini eza na nini valeur non eza nini boye bisanga ba mama tango bozo lakisaka kaka sima ba mama ba age na bino bozo lakisaka kaka sima kulakisaka kaka sima na kati ya ba TikTok bana na bino mo bazo mona ba TikTok na bino bana na bino bazo mona ba TikTok na bino. Ba mama bozo ko kotisa mibali na bandako parce que bolingi vie ya célibat
bolingi vie ya célibat, bolingi vie oyo babengaka femme seule, femme isolée, baza ko isoler bino et bino en ce moment vous profitez beaucoup monango bien beaucoup tisaka ba gigolo na bandako ba gigolo o bazo ya ko swaka bana na ndako bazo ya ko fibaka batondolo bazo ya ko yembisa bana na micro bazo saka na bana bino pendant que bino vous êtes tellement occupé na ba buzoba na ba TikTok kobina lakisaka banzoto lakisaka bilamba lakisaka nazo kutu na video mo a batindela ngai ba mama bozo lakisa ba saki na bino bosombaka bozo lakisa ba bilamba na bino bolataka bozo lakisa ba biloko na bino mais eza makambu ya soni ba mama na ngai ba mama bino bozali faut vous ala exemplaire. Une femme sage bâtit sa maison. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ba mama na ngai bino nde butu bokolakisa nzela bino nde mutu bozala guide. Suivez les guides. Et yemba mo pa mo kondi Koffi Olomide. Suivez les guides. Mais maman, tu suivre les guides ndenge nini. Beaucoup éduquer nation ndenge nini. Na ba comportement oyo na monaki awa nazo comprendre te soki za nini mama bolingi nini na kanga ki son po vraiment za mambo ya soni musique oyo eyo kanate po na musique ya soni na ba mama buzoba to la na ba mama bazo sala bon to continuer masolo na biso. Tolanda botala ba mama botala bino moko bandeko na ngai botala ba mama bazolakisa ba sac na bango na fête bazolakisa ba sac na bango ba mama bazolakisa ba sapote na bango ba mama bazoyeba teke bazana bana baza kolanda makambo oyo bazoyeba teke bana bayaki na fête bazomona ba mama mikolo o bozomona oyo ba mama mikolo bazolakisa donc feti mobimba bande bandaki kolakisa kaka bilamba kolakisa basapatu kolakisa basak kolakisa basaki kaka oya marque biloko ya marque kaka o boko mona ba kolakisa ba Louis Vuitton ba Gabbana ba Versace ba tala mama zolakisa talon ya sapatu azolakisa sapatu na ye mais makambu ya soni ba mama ba osala mais ba mama baza koyeba te baza ko se reconnaître te bazo comprendre te pona nini ba mabala ezoya te bazo comprendre te pona nini bana ba baby bana bazo bala lisusu te tala mama mukolo mama zo sala otala makambu oyo tozo vivre na kati ya communauté ata bino moko otala ba mama mikolo ba mama oyo ba mama boboti babota bana exemple nini bakopesa na bana oyo ya bango mama zo lakisa sapato na ye lisusu ba mama nde bazana batondi balati ba maputa na ba genou bango nyonso nde bozomona na balati maputa na ba genou ndenge nini bana bino basala la même chose te lobby otala bino moko ba mama est-ce que vraiment oyo eza bon exemple oyo ezali bon exemple après boya koloba ke non mais soda poto eza nango normal mokili ezotambola ndenge mais makambo boko sala oyo boko sala est-ce que biloko eza peut-être important na vie ya moto ba mama oyo nyonso nde baza boye bazanga te dimanche d'église tala penda mama boye mokolo ya boye penda bazanga te dimanche d'église ba mama oyo baza ko belela amen Jésus Christ amen nzambe sala pona nga nzambe sala pona bana nanga nzambe sala pona musuni nangai nzambe sala pona biso nzambe banzela nanga zo kufungwa mate banzela nanga kangami nzambe mikanda na biso nzambe bitala biloko basalaka mingi po mona basi ya mabala na mibali na bango ndenge moko bapekisaka basi te tala penda mama mokolo penda donc atabino mo libumu nyonso libanda liputa suka na genou. Alors babiloko soki na zutia yango eza po bato bazwa conscience pas comprendre que à un moment donné il faut arrêter parce que ba comportement oyo otobengaka les anti-valeurs ezouta na ba mama ezouta na kati ya communauté congolaise et communauté la seule communauté oyo eza ko se comporter boye eza communauté congolaise. Parce que na ba communauté mosusu respect zali na ba fête tokendaka tomonaka mais epa na biso mawa mingi bandeko na ngai mawa mingi naza na ba video ebele ya bandeko na biso batindela ngai bandeko na biso oyo babinaka ba video eza ebele awa na kati awa soki na bino tshela bino bomona ke boyoka na somo parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas du tout normal. Ba mama mikolo makambazu sala na pesa lokolo exemple lokola mama oyo
exemple kaka mama oyo boyebisa ngai siko mama oyo azolakisa nini na age na ye azolakisa biso nini tolanda mama oyo azolakisa biso nini azolakisa biso kaka nzoto azolakisa biso nini azolakisa biso nzoto na ye botala ye akobaluka parce que alingi bamona nsima na ye bomoni makambo oyo tozovivre bomona makambo tokovivre na kati ya communauté bamama oyo sikoyo bakosala makambo oyo bazobakisa misusu biloko na nzoto mpona nini mpona koatire attirance mais bazoyeba te ke bamama oyo tala mama mokolo ya boye mpenza mama ya mokolo ya boye ata bino moko baza ebele awa tala mama oyo makambo aza kosala tala bino moko bamama ndenge nini bana barespecte bino ndenge nini mibali barespecte bino yango na bandako mabala boza lisusu te donc bokomi kaka kotelenganaka yango bokomi na batiktok kosalaka babétise baza ebele batindelenga bavideo awa mais eza pasi na mawa tala mosala bamama baosala na bareseau sociaux bamama bozali exemplaire bozali bamama boboti bozali oyo bokolakisaka pena donc nzela na bana etala mosala bozwi ya kosala na bareseau sociaux bamama oyo nyonso tu oyo ce sont des femmes au foyer tala bazali wenze na wenze donc tala bamama na bamama kaka banzoto mosusu tozondima te ke nzoto ekoya na bareseau sociaux mais eye quand même tala azolakisaka nsima mama azolakisaka nsima mais makambo nini bolingi nini bamama na ngai bolingi nini yango bolingi kovanda bamabala te mibali balingi susu bino te na bandako parce que buzoba eleki ya trop alors bandeko na ngai naye kofinga te naye kotelemela bamodele bamama baza kovivre tala oyo lisusu botala bino moko mama mokolo boye botala makambo baza kosala botala biloko bamama baza kosala na bareseau sociaux botala bino moko bandeko na ngai ce n'est pas du tout normal bana baza komona makambo oyo bamama baza kosala bana bakomi kolanda oyo bamama baza kosala parce que bamama bango moko balingi kose respecte te bamama bango moko balingi komipesa valeur te yango tomona lelo le bapapa besoin na bandako bakuti yo na bana mikolo ya basi na ndako ale bamandi koswa bana parce que yo mama aussi olekela temps yo mama eza susu yango te nzoto yango ya lisusu te parce que bokomi kolakisa yango tellement na bareseau sociaux ke bato bakomi mpe kolemba donc moyen mutabala yo eza te apréféré azwa oyo ya mwana donc ntango azoya na ndako na yo azoyela susu yo te puise yo elenge eza susu te babiloko nyonso ozango na nzoto na yo nyonso ya kobakisa mabele ya kobakisa basirsile ya kobakisa bamanzaka ya kobakisa nsima nyonso ya kobakisa nyonso eza ya kobakisa mobali azomona yo mokolo akokutana na yo phare à phare eza nango bongo te ale akomi koluka nini mwana ndako mwana oyo yo botana mobali mosusu na ndako papa akomi koya koswa ye yango makambo oyo tomoni asha movoto ake kosala na Luanda asha movoto pardon aza kobenga mwana ya 17 ans chéri na ye azoyebisa mwana ya 17 ans soki omoni nga na mabe oyoki nga na mabe na kati ya ndako komeka na ndako te parce que na ndako talaka bakokomprendre bakoyoka tokende bima libanda na kolanda oyo toswana libanda toswana na ndako te azosenga mwana bafoto ya mitakala azosenga mwana bavideo ya mitakala banini mais age ya asha movoto eza dans les 80 ans donc Élysée mwana 17 ans azali kokolo na ye azali même pas koko mais kokolo na ye mitala papa azui kilo ya kosatake na mwana wana alors merci na mama ya Élysée merci na ndenge voilà ozalaki côté wana vraiment mayele osali tout au retrouver oyo ezaki caché parce que soki lelo Élysée abosa na téléphone na ye na ndako te mais lelo pe to inyo to ibapi makambo te mais lelo pe lemsusu asha movoto alingaka alia tondolo tina suka parce que mwana azali déjà na kati ya bolingo ba video ezali ba audio ezali nyonso toyokaki tomonaki bomonaki ndenge ezalaki ndenge mwana za ndenge asha movoto aza koloba tout tolandaki yango alors bandeko na siko na cadre ya conseil et puis éclaircir ba makambo susu surtout aux ezoleka na kati ya communauté congolaise na ba papa na biso baza ko s'attaquer na bana
mingi peut to benga ngweza spirituel parce que bandeko nangai batu mingi na mboko oyo baza ya kobeba Acha Movoto na yebi parcours na yemwa moke asala ba prison mingi parce que boko baki bato bayaka kala wana na bapoto bato bande ko sama ma ba chèque bani tutututu batu mingi baleka na prison boyebi papa wemba aloba yango keba lubwa ko bebisaka moto mama donc papa wemba yebaka parce que yemo le akutaka prison le rabimaka boyokaka bomonaka ndinga komaka biloba loba donc bande ko ngai pour vous dire que batu mingi baleka na prison ba cerveau beba pour mondele abeta batonga ya banzi boyebi pona nini Nyakos akufaka batu bele baye bakate pona nini Nyakos akufaka Nyakos azwaka tonga oyo azwaka ti na suka bamoni moyen te babeti tonga ya dose Nyakos abela te na banzi boyebi bakona koloba ba oyo bayebi Nyakos abela te Nyakos afandaka boye asali crise amemi Nyakos akufi parce que babetaki déjà 12 donc bato belé ba congolais belé autour monde ba tambola basi baza déjà okufa beta bongo batonga donc tant tout monde ke lelo mitu na bango zo sala te bazo koma na ba situation oyo ya ba niveau ya ba Acha Movoto c'est peut-être biloko ezo senga ba prière makasi ezo senga batu basali na nzambe oyo boza basali na nzambe ya solo bokota na mabondeli pona bandeko na biso ba congolais oyo bazaya ko beba oyo balia batonga bazwa batonga ba esprit beba ba cerveau beba to ko mona bango ba tambola mingi nde baza wana baza ko mériter banda ko to bengaka ba maison psychiatrique baza ko mériter ba hôpitaux psychiatrique pardon. Donc batu mingi ni doza boye na kata communauté to yebaka te ke ba psychologue bazalaka na Congo to yebi yango te ba congolais belé na poto ba yebi te psychologue azalaka donc biso le monde ka normal to zo muto tambola zo lo ba yemo na nzela bozo mona ka normal ote aza dépasser ba facture l'équité mutu zo sa sou bien te il faut que zoyer comme memaye quelque part parce que na nzambe ba sambela ye mutu soki sa leki na prison bandeko na ngai na yebisa no vrai mutu soki sa leki na prison atamboli na kati ya prison allié na prison alali na prison plusieurs fois aza ya kobeba ba prison ya poto botu na ba obayebi ba prison ya poto ebetaka batonga soki ozo kota ebetaka batonga bandeko na ngai Acha Movoto na koloba te ke oyo asaliza malamu ti ekozala pe malamu mokolo moko te mais to linga pe to comprendre que d'où vient la mentalité wana ba makambo wana parce que koyoka Acha Movoto ninga zoloba na âge na ye akobimisa biloko ya ndenge wana te puisque c'est un homme intellectuel. Acha Movoto c'est un homme intellectuel, il parle très bien, il présente très bien, mais malheureusement ba âge na bango na makamba sala na ba le passé na bango eza ko honorer bango te parce que le makamba sa ko loba par rapport à moi na 17 ans Élysée vous sentir que aza même pas na courage même pas na voix ezate makasi eza société ya koloba Acha Movoto ninga za wana na ko souhaiter mabete mais na olinga ba pasteur oyo boza ba pasteur oyo ya mayele ya malamu boluka solution ya ko sambela bandeko na biso parce que ba makambo ezo sala ma trop na ba mabala mingi ba papa bazoya ba mama bazokotsa bandoki na bandaku bazokotsa ba satan na bandaku bazokotsa ba gigolo na bandaku e batu bazako ya bazoya ko swaka bana na bandaku mais bolingi to lobela yango te bolibite to lukela ngo solution c'est vrai solution ezali yango tozoya nango to luka to teleba ba pasteur ba mama boluka basali na nzambe oyo penza ya malamu basambela bino na bandaku bako akosambela ba papa na biso Acha Movoto na âge na ye il faut ezosenga prière parce que c'est aussi spirituel bandeko na ngai. Tout ça là c'est spirituel parce que regardez âge ya Acha Movoto plus de 80 ans c'est un papa papi. Élysée azali kokolo na ye arrière petite fille mais akene na bulingo azoluka na bulingo pe azali pe na posa akende kofi batondolo puisque aza kosenga penda tondolo
Mais afi déjà tondolo ya maman. Yango na yeko yebisa na maman ya Élysée, en tout cas, zala mayele, boye kolakaka, kosolaka na bana, bozaka na en communion na bana. Parce que, bandeko na ngai ya basi, ndeni boso na bana, ndeni bana bayoka bino, parce que bino mo déjà, tant na bino soyaka na TikTok, kobina, kolakisa bilamba na bino, kolakisa ba sac na bino, kolakisa ba sacotte na bino, kolakisa ba nzoto na bino, kolakisa ba ndako na bino, o bozaka nango, mingi ba biti na bandeko basi, ba kolakisa na ba voiture na bango. Mais c'est quoi cette communauté? C'est quoi cette communauté? Communauté mamba donc balula mitakala ko publier ka batu donc bozumo non donc on dirait ce qui nini ba yebisa ki bino rappelez-vous ba yebisa bino ce qui bolingi mutakala ya bozui mutakala ngo yango na bozwaki boke yosana ngo saucisson bongo yosana ngo ntaba boke ngotumba yango bolia musala yango pepe soupe bomela mutakala batikila gibino obone ko wela mutakala na ye monani ba publier matière ekoti peuple mobimba, c'est-à-dire que bozo vivre na katia distraction, bozo na katia distraction totale. Oyo peuple ya ndenge nini, peuple ya mutindo kani, peuple nini ya boye, peuple nini ya boza la boye, peuple sambela lokola congolais azate. Mais comment beaucoup za muté mabe, makam mabe boye? Comment beaucoup publier bande ko na bino? Mais ngana zo mituna. Mais bino ba chroniqueur bino ba chroniqueuse. Comment je vous une vidéo à moto ya mutakala penda otali penda ko biki za mutakala. Mais ou publie yango. Et puis ba bolingo ezo sala mabande ko nanga basi bande ko nanga mibali. Tangu to sa bolingo. Tangu to sa ba bolingo. Ba bolingo monsieur zaka penda donc bolingo penda que moi ça peut sur confiance. Moi ça peut sur confiance. Alors bité voilà. Vous en avez besoin, na rosaï la yo pour mes athées, na confiance na yo, bomba kaka, bate la kaka. Oyo ka yepe, ate komi tu bisa na ko tenga, na mwana nzambe ka sambela na ngabelo ko na sala ngo tenga na, mais mukolo kaka ego simba te baby, bande ko na ito na ba réseaux sociaux, te ko publier ba ninga, te ko publier ba ndeko ya basi, te ko publier ba ndeko ya mibali. Mais bande ko na pona nini kaka soki e baby il faut bo publier. Pour la ligne, car ce que baby, il faut qu'on ait dans les réseaux sociaux. Toujours mon niveau, na politique, c'est la même chose. Toujours mon déco, moi si on a s'attaquer na première dame, à ça bimisa ba audio, parce que là on a bazala qui malam. Mais congolais, pour la ligne, car ce qui bo beba ni moi mouké, il faut ma bénio sur les bima. Tout le monde na politique, tout le monde na ba chroniqueuse, na ba chroniqueur, na ba média, na ba journaliste, tout le monde na kati la religion, na ba salle na nzambe. Na kati ba sali na nzambe to mona ngo ba non respect ya ba makambo belé ba musicien ba ona bango musicien wa olongwa abandi ko finga leader na ye abandi ko finga patron na ye abandi ko finga président na ye afinga to mona ki biso moko biso to mona ki na landaki Diego Kao mwana yolo ngana ali mwana yolo na Dallas mais le mot Diego Kao aza ko bela na kolobaka ke nzamba batela ye apesa ye makasi après ça est santé. Mais si on a tali ba image au batilenga ya Diego Kao ndinga bande ko finga président naye à l'époque. Président ngonani Boyebi Weranson. A finga Weranson a tout niveau tozanga ba vidéo. A tout na Weranson yeboyemba yo, yo pe musicien. A que ça l'orchestre naye orchestre simbité. Les lazaro bela ayo na makolo ya nani na makolo ya Weranson ko le la passe. Allez, ba moment oyo yango yo bozonga na maboko ya batu wana yango baza ko lia kabino. Parce que yo kanisi penda Weranson yo finga yo kanisi penda ke moparo yo finga yo kanisi ke jiben pena yo finga yo kanisi bo finga ba patron na bino ndingo na penda yo kanisi penda ke ba bossa na kango. Vous croyez vraiment que ba bossa na kango? Mais vous vous trompez. Complètement, vous vous trompez. Alors, pour être sincère avec vous, bon changer ma mentalité na bino ba musicien congolais, d'artistes congolais, même côté ba théâtre ba comédien, bino surtout bo changer ba bizelle, bino soki olongwe zala na respect ya place yo utaki. Bando nga ce n'est pas difficile. Moto yo à la question nzela. Nalanda ki Redi Amisi azolobela Kester Emeneya
Redia Miss Alobi, ce qui les autres a boyé, Moutalagisa biso moi et Nzela ya koyemba peta boyé, les alliés Kester et Menea. Kwa mambo. Eva la malakose. Redia Miss Mutazolo Bayango, c'est un musicien, un grand musicien, mais Azolo Bake, et Menea Moutou. Tu vois comment quelqu'un peut être honnête dans sa vie. Redia Miss Alobake, Mouta Memaye na viva la musique, les alliés Kofi Olomide. Abomba Yango Taloba Yango. Mais comment on peut être, les gens sont aussi mauvais et durs pour nous relobaka que Mouto Mouta Salangaï, Mouto Mouta Salanga Boye, Netinga Boye. Mouta Memanga na poto. Mon grand frère Yameda Kitenda, avant d'en épiner sur scène. Est-ce que vraiment na koyiko wino wangana ki Yameda Memanga na poto? Pour soda poto za lelo soda poto, Mouta Memanga na poto oyo, mon grand frère Yameda Kitenda. Mouta yo zwanga na aéroport, ezala papa Binda na mon grand frère ya José Mbambi Kitenda. Mais yo zwanga na aéroport ya Roissy Charles de Gaulle. Donc c'est une fierté de dire que Yameda Kitenda Mouto asala ke ngana ko malelo na poto. Soka asala ka yango te, soka kangela nga loboko mais na souffra leo na Congo. Mais est-ce que c'est difficile à le dire? Est-ce que ça na soni ya koloba yango? Lelo Yameda ko loba na oya lingi akosana oya lingi ata a critiquer ngata fini ngata gangeli ngai. C'est mon grand frère, je le respecte, je le respecterai. Tina kokufa. Ya José, je le respecterai. Tina kokufa. Bande konanga mikolo na ba ya nanga oya libanda. C'est-à-dire que kulut oko tokoli na mona quartier, je le respecterai. Na ko respecter bango, na ko ko finga te ngai place o na koleli place o na liaki na bande ko lala muto bande ko lakisa ngai boy na ko respecter ye. Peu importe ce qu'il va devenir, peu importe ce qu'il va dire sur moi, peu importe ce qui je dois du respect à cette personne juste parce que asunga kangai na époque moko boye. To koli, to komi ba parents, to boti, to zui misala, to komi ba soda ya poto, mais droit d'aînesse existe toujours. Malheureusement, le na kata communauté congolaise, droit d'aînesse c'est la société. Mais nga na epsi bino ngai na koli na respect. Moutamimanga na poto Yameda Kitenda. Yameda Kitenda, camarade na ye, Obazaka na ye mingi, ya d'Alliance Mbabu. Je dois du même respect, le même respect na opesa Yameda Kitenda, c'est mon grand frère biologique Yamakila, c'est le même respect na opesa ya d'Alliance Mbabu. Ozali camarade kaka ya Yameda. C'est le même respect na opesa Vienanga Mayeye. C'est le même respect na opesa Vienanga Jean Badra. C'est le même respect na opesa Papa Bondo. C'est le même respect na kopesa sa vie na Lando Papa Sarah. C'est le même respect na kopesa ba mikolo na ngai ba ya Givin Sakala, ba ya Bobo Majibos, ba ya Ndejos Ogi Kakoko Mwanga. C'est le même respect. Pourquoi na ko changer parce que nga na komi soda ya poto nga na komi boye na otamwa na tchétché moko ya propre ya bien na zola ta kitoko na zosala boye na komi ko manquer ba to respect ndeli to mona lelo. Changer nos mentalités. Les anti-valeurs, il faut qu'on kunda yango, il faut qu'on longola yango. Et je pense qu'il faut bannir, il faut qu'on longola bateau, surtout bazar bébé sa communauté. Il faut qu'on pousse bango di banda. Communauté, c'est une communauté moro boye, et quand on a ma bondeli, spirituellement, communauté c'est kufa. Communauté c'est beba. Batu balingi suko yokate, batu balingi suko ndima batute, batu balingi suko bongisate, batu balingi suko tambola malamu te, mais eza communauté oyo Tina ba pasteur. Il y a du travail. Il y a du boulot. Il y a pasteur. Parce que pasteur, il faut botter les mains. On a trop de pasteurs dans la communauté et vous ne faites rien. Bino boya kaka côté ya kaka. Beaucoup mingi ba pasteur mingi ba komi ba sexologue. Ba pasteur belé beaucoup ba sexologue. C'est-à-dire yo na kati ya etonga nzambe na kati église otembi bozo ya cher. Mais bozo betaka masolo ya mbetu. Obetaka masolo ya tondolo. Obetaka masolo ya micro. Obosa niko yeko teya. Yango tozomona kelelo bato mingi bino bokanga na ba église wana surtout mingi ba mama mingi bazaya ko beba. Ba mama mingi bazaya ko beba. Yuzomona pena mama penda boya kiti na Belgique on lukaka tondolo ba fi ba tondolo
na papa moko boye na Belgique et puis azongi esimbite ayemba la moko abandi ko loba biloba loba on akendaki boye tala kutu akipenga te asalinga boye parce que tant mususu azaboye te ba makambo bozo sala eza malamu te ba makambo ba mama na ngai bo sala eza malamu te bonduka bo changer ba comportement na bino bo changer bizarre na bino parce que il est vraiment temps. Il est temps, le temps est vraiment précieux. Il faut changer bizaleli mabeli qui makasse na kati ya communauté. Bandi konanga bokulimbi sangai peut-être vidéo oyo émission ekoza mwa mulai mais ça vaut le coup bolanda parce que mabeza makasse na kati ya communauté. Ba mama botika kolata ba maputa na ba genou. Mama mukolo ya 60 ans, ya 50 ans, to ko baga to bandaka à partir ya 45 ans. Ba mama ti bikolo to mata. Bozula ta maputa na ba genou. Est-ce que c'est normal? Maman n'a pas est-ce que c'est normal que maman mukolo lati li puta na genou otiki mi pende na onu sutu ba molé no so li banda ba maman nga ibolati ba bilamba bozui bobakisi ba chiffon na kati bobakisi mabele so vimbi otiki penda nzela awo ezomona na ba maman mususu na mona penda donc maman mukolo penda donc atiki ba poil na tolo ko la mwana mobali a jusque lamba tiki ba mona ka nyonso maman mukolo azu penda ba biloko o tobengaka ba bébé soki ba buchu olati na sima ozo ça la caméra vidéo ba mona ka sima na on exerce vimba mais oyebi bien que ezali artificiel bande ko nangai na yebité vraiment eza passe mingi na mawa communauté oyo ezo senga mabondeli makasi na kati ya communauté oyo pena donc faut ko benga na ba milimo ya mabe oyo ko na kati ya communauté na yebisa ki bino ke TikTok eza na kindoki makasi TikTok eza na kindoki makasi yango mona lelo malgré tout loba ba mama ba ko changer te ba ko changer te ba tout soit ça la TikTok ba comme na ba millionnaire na ba makambo ya malamu ba conseil ba biloko ya koteka ba ni tout ba voiture ba biloko mais mingi na ba congolaise ba mama na biso ba congolaise kaka nzoto kaka ba moko bazali ba koteka na bango ba maputa ba bilaka kolia ba bilamba ba bijoux ba biloko biloko mona mama ya boni bazali ba mama ya boni bazali alors bande ko ngai vraiment to luka ko changer bozonga mabete bolinga bo comprendre souci na ngeza nini na kati ya communauté oyo eza ko beba batu mingi babungi nzela to luka ko somisa batu nzela na yango na kosuka na awa penda parce que likambu na acha movoto to luka penda ba sal na nzambe ba kota na kati ya likambu wana ba sunga ba papa na biso ba congolais kaka acha movoto te po baza ebele na kati ya communauté congolaise bitu eza ko beba parce que ceux de tali ba ka oyo ya kokotela bana bandako na ba chambre ba papa eza ebele mais eza ba kamoko étouffé et bombama bakamoko et comment ba sujet moko tabou to nga ko lobela yango te alors to kenango na ndenge ba pasteur bo yebi bien que mabezo sama mingi na bandako belé ba papa na ba mama obi bo kanga na l'église baza ko sala ba bêtise na kata bandako na bango ba pasteur bo yebi yango mais boni ko lobela yango te parce que bo tala ke baza bandimi na bino so bo koti makambo na ba okima na l'église et mabonze ko diminuer mais bon c'est l'intérêt na bino to bo c'est l'intérêt ya mokili bozoluka ba fruit ya malamu iko kota paradis ou bien bozoluka kaka bango ne so ba kendeka na difelo puisque vous êtes conscient que mabe eza na ba tozolobela ba mabe et belé to ko lobela mabe mais boza ko lobela yango te na l'église or ils appellent devoir na bino eza devoir na bino ba pasteur ya ko lobela ba makambo ezoleka neti ya ba acha movoto ya ba papa oyo ya ba Belgique baza ko shobana na Suisse baza belé oyo baza mituza ya ko beba soko leki kaka na lubwaku okoti obimi kwenda vutuka c'est fini mutu baby alors prenons conscience moi na yika na loba moi likambo na muke na yebike ba temps eza penza voilà trop ke na on penza ba 2 heures ba 3 heures te leki belé na profiter na suka awa na pesa pe ba mbote na ngai na ba oyo ba landaka soleil ya poto na ko banda na mbote na ngai mingi na mère double oyo atika soleil ya poto te alandaka ngai émission ka koti mère double aza déjà na pointe mère double oyo ya mon vieux capitaine vieux Souza na Madeleine na kopé sa boutique exotique ya le boss John Mama Africa na PCR na Madeleine na kopé sa mbote na ngai na Emedo na 91
na vigné sur scène oyo pati grâce à pototé na ba soutien na ye merci et na kobakisa mbote na ngai na maman elle chante au Chantal motema ya papa Gary toujours na vigné sur scène 91 bambote belé na kopesa les justiciers Di Jano Mfitu mwana colonne mokonzi ya Bundes na kati Allemagne bambote ebele sikozali na kobakisa mbote na ngai na le président bienvenu Bianco 72 Léman Ekoyate Bendele ya 72 Léman Ekoyate bambote sikozali merci bienvenu Bianco et na kopesa mbote na ngai na les ressembleurs Gianni Kabwiku en tout cas bambote isika ozali merci mingi na kobakisa mbote na ngai na Frédéric Ntsumbu vient nga Jean Badra vient nga Toms Kinankazi bisika ozali bambote na bino et puis bambote na nga lisusu na Yamedar Kitenda na Épineux sur scène ya Dalance Mbabu ya José Mbambi Kitenda na pesi bambote na ngai na tata mwasi ya bana mama mami Charlotte Ntsilu na Dreux na bagisi Raïssa Pindi Pindi ba Raïssa na pesi mbote na ngai na ya Guibert Dibanza les monuments ya Caroline du Nord motema ya mama Geneviève Dibanza Gou na bagisi mbote na ngai na Rosie Dibanza motema ya Chico Kanyeba na États-Unis Gou et na pesi chéri Paul na Merbo na Chartres 28 bambote ebele na kobakisa mbote na ngai na Rifin Makiona des docteurs bambote no yangwana na pesi mbote na ngai na bino surtout obolinga soda ya poto boleki ebele vraiment na kotanga bino surtout te bana yolo na Dallas yolo sud de yolo nord bambote na biso bavina na ngai ya tunwa na terrain ya Kamina na yolo nord bambote bisika bozali bino nyonso na pesi Charlie Kunyoka oyo ya les champions Martin Obono na Saint-Léger Évreux ba bisou ebele bambote na bana nyonso na kobakisa mbote na ngai na Elvis Maketa na pesi mbote na ngai na maître Oule Zoyer Bomaye commandant Matadi et puis bandeko na ngai bino surtout obolinga soda ya poto to s'abonner beaucoup il y a Lady Miché le commandant na Chine pesi langa madame bambote belé la bagisi mbote na ngai na Yampangi oyo ya mama lumière Swamuno na Sable d'Olonne na Vendée 85 na pesi bambote na ngai na papa André Mumpaka na ville ya Mantes-la-Ville et puis na kobakisa mbote na ngai na pasteur Gilles Beau Dibanza na Caroline du Nord Lando Dibanza na Canada vient nga Milo Milex Montaba na Canada et puis il y a Suta Montaba motema ya papa Emile Kitoko na Épineux sous Sénard bambote ebele bisika bozali na bosanité Didier Nitu na yebi kolanda soda ya poto bien l'image na yebi ke Manukasi kolanda soda ya poto na pesi Aimé Bukaka kolanda soda ya poto bino surtout obolinga soda ya poto en tout cas vraiment merci mingi nzambe alo la pambola bino na ega ko sala synthèse analyse surtout na makambo talaki acha mo voto ndenge nini et loko nini esprit nini oyo ememaki ye akoma na niveau na ekozala pe lubwaku ba prison ba beta batonga ba liaka ba zo batonga baza ebele na kata communauté na ba comportement oyo kaka ndeto lobelaka yango te yango na senga na ba pasteur oyo tant bozo sala ba prière na bino bo tiaka ba papa na biso na mabondeli ke babima na kati ya esprit diabolique o bazana yango bazomima na kati ya bandako mabala bazomila basi na bango oyo surtout mingi ba mama célibataire bango ndi bazokotsa ba gigolo na bandako alors ba makambo oyo ngana temela yango eza malamu te koyaka kulala bana na bandako bana mike pendant que ozolia ntsusu ozolia pe maki ozolia ntsusu ozolia pe maki eza malamu te totaka ba maki nini otolia katala maki oyo acha movuta lingaki alia eza maki ya niveau na été eza maki moko donc ya kobatela ya kobomba nkokolo na yo babengi kokolo. Alors maman ya Élysée en tout cas merci mais toi ba rappel loko moko soki mabe zali toi ba rappel er moko bomba mabe
qui n'a pas de réseaux sociaux. La biloko nous surtout ezali ya kobimisa na réseaux sociaux. La biloko nous ezali ya kosolola en famille. Nous tolobaka na moi lopoto que les linges sales se lavent en famille. To mekra biloko nous ya kosolola en famille, to bimisa nous libanda te parce que réseaux sociaux ezali tribunal te. Et à place ya juger makambo ya batu te. Réseaux sociaux ezali place ya kopesa ba information mais ba information nini eloko ba congolais to koyeba te yango wana. Voilà en tout cas. Merci mingi vraiment nako suka awa lisusu na sengi na bino bo s'abonner vraiment ebele bo s'abonner ebele Xavier Massamba na Netreville to s'abonner ebele na pesi mukulutu Freddy Wakiona bambote ebele na bakisi mbote na ngai na Yaya Féroce Lomeka na Paris La Défense commune Cambo. Jacques Luemba, na pesi mbote nangai na kulutu nangai na Irlande ya Ferdinand Féroce Mukamina, bambote ebele, et puis na kubakisa mbote nangai na ba oyo nyusu tu bolinga soda poto mama dia ntaku mizekele bambote si ozali. En tout cas vraiment merci na bino surtout au bolandaki soda poto, vraiment merci to partager émission et ko sala kaka wow to comme la prochaine émission. Ciao ciao. Nabosanaki limbisangai maître Alain Lion na katia Sanois na 95 bambote no yango wana ya soda ya poto. Ciao ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonuka TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.